Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la Love story ndelikambo, love story ya tonton Omari na Martini Mosantu. Eza ya koinda bandeko, eza ya somo love story. Balobi eye koinda mabe makasi. Suka nango eza suka ya kolelisa. Suka moko ya pasi makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, lelo na mimeli bino de sous tonton O. Tonton Omari, les tontons de plusieurs. Et puis de l'autre côté, pe na mimeli bino Martini Mosantu. Tantine Martini Mosantu et belé à Batoupe. Ba sepe la kanaye, ba lingaka e tellement façon à jouaka, façon à s'incarnaka. Balobi surtout ba rôle wana ya pasi, ba rôle wana ya kolela mingi, eza ba rôle oyo penza amikoti saka kitoko tango azo jouer. Lelo tomemeli bino yeyo, mwasi moko kitoko, mwasi moko ya taille, mwasi moko ya ba fossette ebele donc bon mona déjà moi fossette de l'autre côté, ezo bimanango ka kitoko, maquillage pe eza nango pe ya kitoko makasi. Wana totie ba bague kandenge zalaka, donc amour fou, relation amoureuse, love story nde likambo. Avant tokota na moi analyse na biso ya lilo kandenge zalaka no senga na batu onyo surtout si c'est la toute première fois ya kokota vraiment na chaîne na biso, chaîne moko kitoko talaka Étoiline, donc ba étoile chaîne moko salaka makambo wa kitoko makasi na senga na bino bo s'abonner, bo commenter, bo partager, bo aimer pe vidéo et ko sala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Bandeko makambo eza ya somo oyo tomemeli bino. Bo vanda penza bien bandeko, bozala na position moko ya kitoko makasi wana boyoka analyse ya lelo. Boyoka penza nini ezoleka entre Martini Mosantu na tonton Omari. Bandeko ba information ya boye, surtout ba analyse ya boye, esengelaka ovandi na yo bien, ozana yo poser, ozana yo pressé te, wana ozolanda sikoyo makambo nini ezoleka. Bandeko tonton Omari abandaki koboya kobala plutôt mwasi oyo asi aboti. Alobi nga mwasi penza aboti na obala nanga te. Na kobala te emata ekita na kobala te. Ata soki ba pesinga combien, ata soki ba betinga fimbo na kobala te, abandeko koboya. Raison na cause, mama na ye mama top, aye baki na ye te. Cousin na ye tonton d'Acoste, aye baki na ye te. Pourquoi ndeko na biso azoboya kakobala basi o baboti, aoboya pona nini bandeko? Eza ya somo, ezaki ya somo bandeko. Omona mwasi kitoko, mwasi penza kitoko. Soki ayoki kake mwasi ya boti, c'est fini, relation wana ekatani bakabwani. Aye ko bengisa tina mwasi bandeko na poto. Mwasi aye bolingo nde bolingo. Bolingo balobaka amour fou. Mwasi pe ya ba français ebele. Bandeko eye kokoma, aye ko découvrir que mwasi abota bana combien? Bana 5. Mwasi alobi papa tonton Omar alobi nga na obala yo te. Na obala jamais mwasi oyo abota te. En tout cas, ça là qui moi na batu pasi na motema, mais malgré ça, mobala si a décidé parce que bolingo ezala bien yo mwasi olingi mobali pe alingi wana botambola bien makasi. Siko soki bolingo ezaka na mutu moko
ezalaka pasi. Alors moi si azaki obligé ya kondima ya accepter décision ya tonton Omari. Et ye ko sala ke bandeko tonton Omari aye ko se rencontrer na Mosantu. Bandeko atuni Mosantu aussi oboti Mosantu alobi te nana oboti te na yibi ata makambo ko bota te. Donc aye baki na eta pasi ya ko bota te. Bandeko tonton Omari vu ki azaki na ba moyen na ye ba mbongo ezokotaka. Kitoko wapi asepeli alobi finalement nazwi mwasi oyo abota te. Bandeko aye abali tantine Mosantu nzoka na bakunzu na basima na bakwenkwe bafonfon wana tantine Mosantu abotaki na ye abombaki nde mwana ayokaki kaka na telefone jour a liboso o basi rencontraki na tonton Omari. Tonton Omari azoloba nga jamais na obala mwasi abota. Tango ka ayokaki bongo alobi nga pe naza na posa libala il faut kaka na bala. C'est ainsi que yepe abombaki mwana o abota aye kolobaki eza leki nanga eza mwana mama leki nanga. Bandeko mobali pe tonton Omari andimi makambo wana baye kobalana. Ka ndenge ezalaka ye tantine Mosantu azaki na pire camarade na ye. Ba makambo bongo ata soki obombi vaut mieux oyebisa pe ba approche na yo neti ba camarade parce que famille déjà yebi ba cousin ba yebi mais moi ba camarade na yo approche yebisaka bango betela bango lisolo ke non comme na obala boye mobali nanga alingako mwasi oyo abota te. Sikoyo ata soki ozoya epa nanga ko betela nga lisolo ya mwana te ye ayebisaki camarade na ye te mais aboyaki kaka camarade ayeba place nini tantine Mosantu avandaka. Siko erreur ya makasi oyo tantine Mosantu asalaki eza ke abando sala ba video na ndako na ye libanda. Siko camarade na ye pe aye komona ba video wana directement na yebi place oyo ndi alobi na kokeno visiter donc kuna nde eza ndako na ye. Bandeko jour mosusu ka boye ye wana ake ko visiter tantine Mosantu. Tango akoti tantine Mosantu azaki te ake kosala mwa ba provision ka ndenge ezalaka ya mwa mike. Akuti mobali pe yambi alobi eza camarade mwasi nanga. Mobali nani? Tonton Omari. Bandeko film oyo zaki kitoko makasi filmer épisode nango ya suka. Donc wana to sala ka analyse pona batu oyo bazwaki ta ya okendo tala ngote pona batu oyo tout peut-être batala ki ba épisode ya liboso me ya suka batala ki te yango to ye ko salela bino analyse. Bandeko sikoyo eye ko sala ke Sylvie pe na mwana ya tantine Mosantu bayepe. Tango bakoti na ndako bandeko kukuta camarade ya Mosantu avandi bakomi kosolola. Ndeye camarade akomi kobeta masolo. Camarade nani? Dada International. Bino moko deja boyebi kombo Dada International. Donc atika kamakambo te. Akomi koloba mwana Mosantu oyo boye. Tonton Omari tuna Mosantu abota. Alobi mwana ngo yeyo. Mwana Mosantu. Sylvie ameki kofina ye miso et osimba te ya zoloba kaka. Donc azalaki totalement rempli ya koloba. Alobi. Tonton Omari ayepe azui mwana akena libanda akosi ye na sombela ba chocolat ba bonbon ba sweet yebisanga nani mama na yo. Mwana pe alobi te eza ya Mosantu yende mama na ngaloba na benga ye yaya. Vérité na poasa bandeko. Tout ce temps, tonton Omari après kobala Mosantu makambo bando simba lisusu na ndaku te. Donc ba blocage pas possible après ka kobala. Ba blocage otoloba ba blocage et simba kité. Donc makambo nyonso zo meka ebanda nango ko simba te. Place nyonso zo kenda kezo simba nango te. Nzoka ezande ba condition ba pesa ki tonton Omari. Tango Mosantu aye sikoyo tonton Omari aye kobenga mama na ye abengi pe mama ya Mosantu mama leki na ye. Bandeko baye nde vérité na poasa. Bandeko momara lobi ngana yo to silani. Ngana yo Mosantu c'est fini. Kokontaka lisusu ngate na vie na yo to silani to kabwani pour du bon. Bandeko ezaki ya pasi.
Zoka bambongo wana nyonso tonton Omar azalaki nango ezaki bambongo akisi. Bandeko bapesa ki ende condition ya koloba ke jamais obala mwasi oyo abota. Donc jamais obala mwasi oyo abota. Sikoyo pona Tantine Martini ayaki neti kosala mwa délivrance na bavi ya bato. Tantine Martini eza ba oto bengaka ba Terminator. Kandenge ezalaka ezala bana mosusu soki mwasi azwi zemi tellement ki alongola na ye eza na bana mosusu omona azwi zemi boy mwana wana azobima azoboya kobima. Mwana lobi ngana kobima na nga tenga nde Terminator. Soki omeki o insister kaka okufi. Yango tomona ba jeune fille mosusu akufaki wa bandolongola zemi yango akufaki parce que ebele ya batu bazalaka zolongola ba zemi zolongwaka nango mais komi na mutu moko ekomi kana mwana moko alobi ngana kokende te soki olingi wa insister ngana na yo biso nyonso okende. Donc ya Tantine Mosantu ezaki pe bongo ezaki penza bongo ke vérité à kisi ya tonton Omar il faut ibima na poisa yango ibimaki na poisa batu nyonso to baye koyeba kisi ya tonton Omar. Donc Tantine Martini azalaki neti délivrance na moment oyo na suka film na biso en tout cas bandeko tonton Omar akomaki un fou. Donc ezalaki somo ezalaki vraiment somo yango baloba kaka vanité de vanité tout est vanité. Et puis eloko ya kokamwa isa que tonton Omar aza mutu o atanga ba école na ba école mais ye vraiment andimité alobi kaka na kota ka banda kwa banganga bandeko wana za concept o pe Sabino moni ba film o ba salela biso eza ba film moko ezo ya lelo ko éduquer biso ezo ya lelo ko lamusaka biso na base ya bapongi o tozalaka nango ya mutu nyonso to azala na bénédiction na ye mais eloko oyo il faut toyebaka que chaque chose a son temps eza na bato mosusu peut-être lelo ndengonga na ye bandeko aye azwi mosala moko ya toko vie na ye changer complètement ko envier yete parce que zangonga na ye zela ya yo et pas ya banganga o ebele ya bato bakendaka banganga bapesaka ba bénédiction oyo tozalaka nango na sens nini peut-être bénédiction na yo elingaki eya elanda yo soki na 2028 soki na 2030 soki ke epa ya nganga ya ko bendela yo ba bénédiction wana au lieu eyaka na 2032 eye nango soki na 2023 et puis bénédiction wana en tout cas o sepela nango ata kutu mulaite o sepela nango mulaite kozala ba bénédiction moko ya ba condition mais soki kozala passion soki ko continuer toujours na ba prière o ko persévérer toujours dans tes prières au monaki na 2032 wana bénédiction ya na yo oko vivre ngo na kimia nyonso na kimia otoloba na kimia penza nyonso. Donc tozala na motema moko ya kokita ata soki omoni vie ezo simba lelo te ko se décourager kate continuer ka kosambela nzambe aza nzambe oyo asalaka bikamwa aza nzambe oyo asalaka makambo oyo bato wa mokili bakoka kosala te. Persévérance, surtout la persévérance dans la prière. Yango ezala eloko moko ya mutu ya makasi. Yango bandeko to encourager na bino mingi. Mosusu tomona bato mosusu avandeli na ye ba makambo ba TikTok parce que kuna bato ba ofingana ba live ya ba TikTok bato ba ofingana bandeko eza ba distraction inutile. Ba air wana bolandaka ba mafinga wana eza ba air bokotaka botala kata ba filme ya bandeko na biso ba filme ya ba comédien na biso ba star na biso eza ba filme moko ezo éduquer makasi neti kaka filme o ya filmer eza filme moko kitoko neti ka filme ya point final soki boke pe kotala kuna ezo chauffer eza kopila ba filme moko ezo lamusa ebele ya batu oyo bazaki na se ya pongi batu oyo vraiment balalaki baye ko lamusa bino bandeko
eza na biloko mosusu oyo tokoki kosala dans la vie, eza pe na biloko mosusu oyo tokoki kosala te. Kokota o nakota ndako ya nganga pour que vie na ngai ebonga, pour que vie na ngai échanger, bandeko mutu oyo azalaka na capacité na ba pouvoir nyonso ya changer vie ya mutu ezalaka Nzambe. Nzambe mutu apesaka biso ba vie, Nzambe pe ye moko kaka azalaka na capacité wana ya kochanger ka vie ya bato. Ba vie apprécié oyo eza ba vie moko ya nzela mikuse ekenda nango liboso te tikalaka place moko penza, vanité de vanité, tout est vanité. Donc biloko nyonso bomona na se ya moi, biloko nyonso to mona na mokili oyo lelo to yeba ke biloko nyonso ekoleka nango, ekoleka penza, ekoleka. Tala suite ya tonton Omari, tala suite ya tonton Omari lelo akomi ndenge nini, bambongo wana nyonso nanu mutu akoliango. Ye mutu moko kale même mutu oyo apesaki ye ba richesse wana ko récupérer yango. Elo mosusu oyo ifo to yebaka na bandako banganga oyo bato ebele bakendaka. Est-ce que bomona akutu ye moko nganga azosalela ye bino bakisi, bomona place alalaka, bomona ka vie ya bana na ye. Soki azalaki penza ya solo ke bakisi oyo asalela batu vraiment eza bakisi ya bien, eza bakisi oyo eumelaka, bandeko ye moko kutu alingaki abongisa vie na ye. Mais bino moko boyebi banganga basouffriraka makasi, basouffriraka, il faut bapesa bino ba condition boye la biso boye, mema boye, yakana boye. En tout cas tozala mayele, to fongola miso lelo to mona eza na basi mosusu lelo baotinda mibali na bango bakende na bandako ya banganga, bakende osimbaka bakisi ya mbongo, bakisi ya biloko moko boye bato bamona bango ya basuccès, babiloko wana nyonso. Basi ya lelo ebele bazotinda mibali pona nini kivantar, bato nyonso bayebaki bango pe baza na mbongo. Parce que ebele ya basi lelo tokomi komona bango bakomi ka kolandela bavie ya bakamarade, bakomi kolandela bavie ya bavoisin na bavoisine na bango. Tala ka papa wana mutu kasombaki, tala mwasi wana façon alataka, eske oyebi place nini azwaka biloko. Eza na bato mosusu bandeko bazwa grâce wana asomba na bilamba te, bakabelaka ye bilamba. Chaque fin du mois monika boye soki mutu nani atindeli ye bilamba kotoyo bato mosusu baza bongo, bato mosusu kutu ata mituka baotambola nango ye moko kutu adepansa mbongo na ye te, bato mosusu aoti kodepanse mbongo na ye peut-être mbongo amuke, mais azwi mutuka moko ya cher makasi oyebi te grâce nini elokalizaki ye. Siko yo tango ka omoni moteme komi kopela moto ngape ifo kaka ba mama totika ba papa kimia, totika ba papa kimia ba mama, mwasi ya bien, mwasi vraiment la femme vertueuse, azan mwasi oyo abanga Nzambe. Kozala basi insensé te o to mona lelo bazo détruire ba mabala na bango, bazo détruire mibali na bango, parce que eza na mibali lelo koyebisa ye papa oko tata na ndako nganga aboyi lobi aboyi, après quelque temps quand même to souffrir etikanga kana kota ba mama totika ba comportement ya bongo eza bien te. Soki Nzambe a placer mobali na côté na yo zala mosungi sungaka edaka mobali na yo na banzela ya ba prière, parce que toyebi que la plupart ya mibali bazalaka ba faible spirituellement, donc ba sambelaka ya ebele te. La plupart ya mibali ebele ba sambelaka na bango te. Donc babiloko a bon to kota na ndako nganga ebela mibali facilement koki kokota na ye. Alors ba mama tozala ba piège wana te, tozala batu oyo te ke lelo soki Nzambe ekotuna mobali na ye pona nini okenda kokota na ndako nganga, mobali albanduluba comme Adam alobaki ke c'était Ève, yo moi mobali na yo pe abanduluba ke za mwasi nanga, to pusaka mibali te ba mama. Bo sepela kana oyo Nzambe apesi bino, ata soki eza ya muke, ata soki eza ebele eza ya bino, bo sepelaka na yo na bana na yo na mobali na yo, bo sepelaka
koanviaka bavi ya bato mosusu te koanviaka banvi ebele yango ezoboma lelo bato ebele. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, tokomi na suka ya mwa analyse ya film na biso ya kitoko ya Fimere. Botikela ba commentaire, botikela la patronne ba commentaire d'encouragement kandenge ezalaka bo encourager ye et kosunga ye mingi makasi. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, bon partagez vidéo oyo avec vos familles, vos amis et vos connaissances et kosala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Bye bye la famille, bye et à la prochaine. Je vous aime tellement beaucoup.